na ligue oyo biso nde tokende élection ezali ndenge eza élection ezali yango toyebisa na nanga oza ba possibilité tu akosala élection soki machine eza ndambo lukata basaki ya minene tiana banini tokovote massivement Félix Tshisekedi to jamais Fayulu oyo tanga za mwana classe aza na niveau ya IDPS te Fayulu toyebi ye yango na yebisa ndeko Fayulu na bondele opona bolingo nzambe lobela peuple congolais vérité ke okeno ba élection te ke okosaka biso bana batu bakanga mapamba babuka maboko Fayulu aza commerçant ategani yemoka yebi ayebi yemoko bana bavanzi kabila na pouvoir eza bata bandundu ye Fayulu azoboya machine à voter na temps oyo soki babo élection ezati na temps poso to sala nini azoboya machine à voter na temps oyo to sa oyo yazoboya machine à voter to so machine à voter ba nilango so na temps to sa nini to se yone komi bula mabe Kabila ke so machine o eza ni prévu na constitution ni prévu na ba accord nyonso mibale machine ezalate akiko zwa machine wana po aluka mutu akwese la ber yangwana na ba jeune na yena ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi bakezwa mwana bitina na bango Fayulu po ba boya élection oh bazwe baté soki to boya élection Kabila tikali Bandeko balandi ya Congo Millennium mbote na bino esika nyonso ezwami bino bozali kolanda émission na biso l'invité mikolo tozo kitaka kaka na babutu butu po na koluka kosombitinya par rapport ya actualité mazali penza kolobama awa na ville province à Kinshasa par rapport ya politique boyebi ke biso plus ka to yaka ba masolo mingi ya politique to megano ko sola non na bandeko na biso parce que pelelo tozali awa na commune ya Matete toujours na cadre ya descente ya CG Jean-Marc Kabunda yango esali que tokuta na bino lisu lelo pona to solola par rapport ya masolo oyo ezali ko régner tokota moi kati to solola to epoto solola voilà mbote yaya mbote bazolanda en direct ya Congo Millennium yo pozali combattant ya UDPS oui ngana combattant UDPS siko ndenge ozomonela penza liro tozokende est-ce que élection ekozala na ligue oyo biso nde tokende élection ezali ndenge eza élection ezali yango toyebisa na nanga oza ba possibilité tu akosala élection soki machine eza ndambo lukata basaki ya minene tiana banini tokovote massivement Félix Tshisekedi toyebi déjà pouvoir eza na cannabis toyebi oza sûr et certain bazolo ba ke UDPS monité bandimi machine à voter parce que bango pende bazaboye ba lié kanyaka bon ceux qui balobi bango po bayebi secrétaire batungi saka président so Félix Mamba machine à voter toyebi saka bango ke machine à voter za secret parti na biso toyebaka masolo tozokene bamba pona na machine à voter po toza sir na batémoin na biso o baza partout na province na Kisasa yango na to gagner ba élection kana machine à voter. Vous êtes sûr vraiment Chadari et Félix Fayulu bo gagner mais Chadari ndanga zana mutuna ba jonse belé aza ba punition belé na minute na nango peuple congolais ou aza vrai peuple congolais akene na igna voter Chadari jamais Fayulu oyo tanga za mwana classe aza na niveau ya IDPS te Fayulu toyebi ye yango na yebisa ndeko Fayulu na bondele opona bolingo nzambe lobela peuple congolais vérité ke okeno ba élection te ke okosaka biso bana batu bakanga mapamba babuka maboko mama nazo biso sire certain IDPS tozwi ba mesure tout na mambo élection soki yo papa maman jeune garçon ce qui fallait la zotinda yo pour ya kosala désordre na bureau ya vote yebaka yango tokokata yo maboko c'est mieux fanda na yo na ndako maman peuple congolais va comprendre. Cette fois-ci, va comprendre. Ce qui est Kabila dans la poste de cette élection, nous avons dévoilé secret et nous avons la passation du pouvoir. Yama séquité, Amata Kita, Roman est sous peuple congolais, Roman est des soldats américains dans là. Tous massivement voté Félix, Minga Olobezate maman. Yobi Fayulu Azanani.
Fayulu aza commerçant. Atekani. Ye moko ayebi. Ayebi ye moko. Bana bavandisi Kabila na pouvoir. Eza bato bandundu. Souffrance oyo lelo tokoma defana lipa na mboka oyo. Toto defana sukali. Bana classe kutu bazotanga kutu te. Siko eso tokolondimaka babuso bandengo wana ti lelo. Turoko mama. Elobi ndeko nangako mutu likola mutu. Otie totie. Omeki mbenseke na se aussi forko zo luka batu. Batu basala ka cercueil ba luka pe mbongo. Martin Fayulu ayebisa batu vérité. Ati ka kwambruya ka batu. Tala mboka ndenge komi nzele zate mai pasi courant kutu kolobela kutu te. Donc total insécurité totale. Et ça donne magara donc babiloko nyosa buzoboyo. To sengi mboka il faut échanger état de droit. Biso tozaka na posa état de droit ekota na mboka. Soki oyibaki soki obomaki po batone bazotango nani boy songolo mpakala bamso bazozela bona CPI Neti nani bongo ndakala na bango bazele na CPI tanga Shadari obangai na bangete ndakala papa Shadari c'est ndakala mama na biboya ye Fayulu azoboya machine à voter na temps oyo soki babo élection ezati na temps poso to sala nini yazoboya machine à voter na temps oyo to sa oyo yazoboya machine à voter to so machine à voter ba ni lango so na temps to sa nini to se yone komi bula mabe esa bula mo kitoko te selon ngana mo esa bula mabe pour là ba ke no raison mo za nini bo posa boya machine à voter bo pesa biso autant de boye poso sa nini to kendene na ba bulletin na temps so to wana bato pouvoir c'est sila kala Nathan va tout pouvoir ici la kala. Ba continuer à kaka. Et en a sensité. Ma tête au télémi les lois. C'est les athées. Route principale nous sommes tous les tétés dans les athées. Nathan to salut comment c'est qui a été. So va faire vantir. On met dans la bibembeko. Ba tu odije ba fukumi te ba lion na mboka o. Yobi Kabila obenini. Kabila mundele apesi mbongo asala élection. Kabila lobito boy ingérence. Toko sala élection na mbongo na biso moko. Kabila keso machine oyo ni prévu na constitution ni prévu na accord nyonso mibale machine ezalate akiko zwa machine wana po aluka mutu akwese la ber yangwana na ba jeune na ye na ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi bakezwa mwana bitina na bango Fayulu po ba boya élection bazo baté soki to boya élection Kabila tikali accord ya certificat de Senin ekwei bakoluka ba accord musu Kabila pe tanke mutu akoba lokola bino moso bo mamso na ba dialogue c'est ngapi na kotongisa ni candidature na ngai yanga biso to bito boyi makambu ya ba accord lisusu to lingi le 23 décembre élection avec ou sans machine à voter. Baza ko accusé balobi Félix Tshisekedi na caméra balingi bakita bazozwa avion zo avec facilité mais so ekomi ke Fayulu azwa avion bazo boya zo mona teke bakoteri wana IDPS bazo faire partir na batu ya pouvoir. Exact parce que Fayulu aza clarté. Soko liaki mongo ya pouvoir. Boya élection bala moko. Yo liaki mongo ya pouvoir. Mais ozo ba na batu na ba kena bali ya vote pas que ça ni. Comment ils ont fait l'élection mais aussi la propagande? Ils ont fait ça mon poignet. Au moins bien on va jouer à Kabila. Mutu ali mon Kabila koye bana. Mutu ali mon Kabila koye bana. To lobby ocha bango ni. To cha bango basinga. Na lobby boye. Na lobby biso to salaka diplomatie to sala politique té. Politique to tikila ki bato politique. Biso to sa diplomatie avec la communauté internationale. Aza capable ya koyebisa biso te assurer biso a lobby na 2019 toza na pouvoir bolanda bilanda landa ya batu te pona nini to sala politique o biso toza nango ezali Didier Lendex ministre affaires étrangères belge yem tayebisi biso assurer biso IDPS na ne oyo faut toza na pouvoir po bango bazalaki na Louis Michel 2 mandats pesa bango. Le quoi Louis Michel Alongwaki to komi na Didier Lendex. Yende mutazali ministre affaires étrangères belge. Yende mutazo seng asala ki ba sanction ya ko kanga Shadar. Shadar azawana azala ba problème ba tebele.
à collecter yango tozo sa peuple congolais a voté Massineva Félix Etienne Tshisekedi on azaki nango yango wana mbote maman tala caméra oyebisa bazali kolanda biso en tant que maman tant yo tala penza politique na biso na ville province à Kinshasa ezolobeloni maman e nalobi boye politique ekufi biso ba mama tozolela toboti bana batangi klasi basilisi klasi misala ezate bana bavandeli biso na ndaku baza na posa ya kolia baza na posa olata biso baboti tozokokisa posa ya bana te tosala koboni yango tolobi boye balepe mingi batikela pe baninga o baza na posa ya changement ya mboka mboka ekufi kokufa botala banzela ndenge ezali papa bakomi koloba bango moko na nzela makambo elekeli bango biso bamama kutu koloba te oteki okwei mutu otele miso ya azate yango to basoda pe pai kokanga batue kobotola mbongo kosenga yango tolobi boye batikela pe nanu baninga o baza na posa kochange mboka basala mboka echange mpona yango nalobi boye choix eza clair walingi pasi apona mutu na ya komeme na pasi tia okende kokufa biso toza na posa ya changement tosala mwa mikolo tosi tokoli bana na biso basa retrouver basala basunga biso baboti na bango oyo nazalaki nango yango wana mbote mama aoloba na ete mbote mama tozoyoka yo en tant que jeune ya UDPS olingo ebisa biso nini mama nga po nanga na loba mboka oyo tokomi na suka les seuls pays oyo defara lipa RDC na bakini lelo oyo to na centre ville de Kinshasa to defa balipa kolieza te pasi to souffrir bweti wap to komi desi na suka donc awa makambe sili 2019 oyo to sokende UDPS fait sa pouvoir to kufi fort bagazi na ba age na biso oyo to komolanda politique na ba pays mususu ezate to zaba mike to komolanda ba politique seka makambe ezokende bien te na ba mboka na biso oyo UDPS to zaka na posa to sa pouvoir nde ba parti mususu pe sa pouvoir to souffrir mingi to na bagazi na banini ba marche to kufe bele il faut to sa pouvoir ya mukina zaki na ngona lo merci mbote na yo mbote mama journaliste hein naza minga koloba te mena koloba oyo makambo tosomona na kati ya mboka na biso c'est trop nasali ba voyage par rapport à ba pays na bani na Brazzaville na bani na Cameroun na sukisi na Gabon na ekoya awa na 2014 mais un seul pays oyo ezo defa lipa eza Congo. Comment imaginer Congolais à ce qu'on reçoit ma lipaté à ce defa lipa pe na mboka na biso toza na ba richesse parce informer biso na ba population ya ba mboka auto uti ba Gabon parce informer biso ke bozo na mboka na bino botika ko envier mboka na biso bozo na popo bunda na mboka na bino po boleki biso na richesse mais tozo na kati ya Congo tozo mona richesse na biso na kati ya Congo oyo te ba papa ba mama baso benga na mwana to uti na ba mboka na to mondi les maires beaucoup messa ya pays wana to moni beaucoup messa ya pays wana que aba futa mwana classe minere kimbuta fo kimbuta na quel pays ça école union surtout ya première primaire jusqu'à 6e primaire et ça gratuitement dans pays union surtout d'Afrique mais to ya na Congo awa baso benga na mwana na fo kimbuta papa mama futi minervo ya mwana afuta boye mbonga kimbuta alia boye avant mon la examen ba constituer mbonga examen to e komona kaka awa na Congo en tout cas cette année oyo tozali na posta lisusu ya bango te gouvernement oyo ekende cette fois-ci 2019 tozana pour président moko na bisoka Fati Esili tolingi sou aventure nous vivons ensemble nous mourons sur Félix Tshisekedi o tozana e chef de l'État tozana e tolingi sou black te mbote na yo mbote tanti. En tout cas, vraiment, je suis vraiment très content dans mon colalelo pour nous masango malamu na peuple congolais. Maintenant, nous avons le vélo moko. Nous avons le vélo moko pour la faculté à droit na campus. En tant que na Congo, droit existent dans le monde. Changement zate mais la faculté doit continuer na otambola mais Congo est là zate. Maintenant, comme la Bible dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu.
maintenant tout le monde a que peuple azol azana posa que guérison kota changement kota na mboka Congo. Le peuple a sali choix na ya poni président Félix Tshisekedi yangwana biso ndo na Félix Tshisekedi. Tola na ba vantiana te. Ba vantiana o basangani na foyul ba sala ba vantia tola na bango te. Ba distraire peuple congolais. Peuple congolais na bomba ko poto longola muto azo fone biso. Telaka mboka lokwa Congo boy biso ba garçon boy. Donc moyen ko tanga penza ko avancer za te pani to nyoko maboy. Ba me ba te kama pa ko defali pardon changement za te ti wap. Na biboya c'est quand même na biboya dessiné la mission des abongo to sisi ba classe mais to si bisalaté to ka ma classe funa na biso dc to ta ba classe ndenge na ndenge mais to bisalaté to monter ba mai to sa mama tembele boy bien te to ba changement mboka o to ba changement mboka to souffrir mingi to sisi ba classe to souffrir mingi to ta ba classe mais misale zate to monter ba mai to monter ba tembele bien te to ba changement mboka na biso to ba le mo sisi classe asu musalamba mo to ba vie sociale zala yo bano to souffrir mingi to ta ba classe minene mais to souffrir mboka malonga ute to sa misala te misale zate na mboka o ato to ta ba classe ndenge na ndenge to arrêter ma classe fort to arrêter ma classe bon ngakelo baboy oh keba papa botikela biso mboka na bi ya biso toza posa la bino te boza miyibi o boyibi ekorki bokende bétranger ba mama na bino bokende so ebe machadari la diamant toza na kwiri toza na nyoso me biso ka banzala kaka na kati ya centre ville to defara ba mapa vraiment mama tozo senga pa na bino be tozo senga pa na ba konzi na biso mboka na biso surtout na commune o eza ba commune o ba bwakisa toza na commune ya Kisensu commune ya Matete toza na commune ya Njili ba commune nyonso ba bwakisa ngo bango bakenda koponaka ba o baza na ba mbongo bakana ba commune ya Banini ba Limete ba commune ya ba Gombe yango bango bakenda okipaka o ya biso Kisensu bakipaka ngo te tala banzela ne baby mabulu trop na banzela ba camion ko ta sute ba moto za te na biloko boye es bazo mona ngo te toza pa na bino tout ça pour voter. Président auto na biso moko yebiye. Tout ça la pose à Jean-Marc Foleka. Tout ça la pose à Félix Tshisekedi fo aleka. Donc ba on la pose ba leka na ni na mboka oyo. Ba o nyo to la pose ba leka. Ba ko leka te bito voter pour tout ça bon besoin. Merci à très chers internautes de nous avoir suivis. Merci. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso Congo Millennium. Merci. Nabalandinyo so besoin d'abso na mikili nyonso. Tolingi bino tellement mingi kasi soki nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement toujours quand na kati émission Nabiso l'invité. Bobo to bondeko eko ba korenyo mabota mabino. Au revoir.